ozali nzambo ya kina lolenge bato nyonso bayela kate ozali nzambo ya kesa na kina bato ondimaki yo mpe kolata nzoto weto koma moto bongo ozwa likambo na ngai tala ntina nini ngai nazali kodetola yo mosantu ya bato afandaka. Bonjour, mbote mingi, mbote na bandeko na biso mingi, ba Congolais, na bandeko baza ya bamboka mosusu, ba Ivoirien, malgré tout langue na biso, ba yo kakao pe biso ba yo kakate, na pesi mbote ba Malien, na pesi mbote ba Sénégalais, biso nyonso kaka ba noir, tozwa mbote. Mbote pe na ba na biso, mbote na ba papa, na ba mama. En tout cas, merci mingi sonde nzamba sali sou grâce ki to mona na susu na vidéo oyo na chaîne na ngai oyo ezali apprendre ou à laisser. Nde na beka kombo moko eza kombo otumbola te mezaka kombo moko boye. Molimo nzambe tindika na tia kombo wana. Bon. Sujet na biso ya lelo veme ezali avana nuna banolobela na sujet en tout cas na osenga ka na bolimbisi. Bolimbisi pe yande na senga ka bolimbisi mutu abeta mabaku te mutu moteme tuta na te mutu pa finga te pe to finga na te po toza bana nzambe ezaka ba remarque tozo sala o tozo mona ka nde mokili na biso ngo ndenge ezoko tambola natiki nanu tango yo na maboko ya nzambe na senga ye na merci tellement zaneka bien to songa ka merci pour ça ye tozo eloko te yango nakangi misu mpona kosenga merci epai ya kolo Yesu Masiya. Nzambe papa na tondi yo na komisio na sanzoli yo na pamboli yo na netoli yo Seigneur monene na eleki penza makasi pe kokani na eloko moko te oyo eleki yo na monene yo ozali koona nyonso. Nzambe merci na grâce na yo na bolingo na yo na pema na souffle na yo ozopesa biso Yesu Masiya. Nzambe nango ya kumisama pa yo vani na lola na mbwende na yo kumisama na mbwende na yo zwa lokumi mikolo nyonso papa kola mkoto la muki na makasi moko te na effort moko te na pouvoir moko te toza nango mende na mawa na yo pe na bolingo na yo yango Yesu Masiya ozo batela biso ozo bomba biso ozo protéger biso na makama na ba problème na makambo nyonso yo nde mobateli na biso merci mingi. Totiki tango na maboko na yo papa ebandeli na nga pe kosuka la ngai nzambe opambola monoko na ngai ebimisa maloba ya malamu oyo kokozokisa mitema ya bato tene na beke za ka ba conseil na tiki tango na maboko na yo pambola pe bandeko ba otala biso pe tokotalana kolo Yesu Masiya o bakse loko moko ezangi kati na biso ya malamu o tozanga ki yo bakse la biso le Seigneur papa bizaleli o tobongisi te yo bongisi la biso Seigneur papa o tozoko akosala te yo pesa biso Seigneur kolo makasi pe toko akosala merci papa tuti kitango na maboko na yo komisama na yo sanjola na yo mikolo nyonso lelo lobi pe na libela amen. Nde na lobeka bandiko na nga baninga na ngai ba papa na biso ba mama na biso en tout cas bokumisama na bino tango nyonso tukaka nazo pambola bino nazo kumisa bino parce que nazo talama pe toyaki poto sa ba beze te mais tozo talama batu pe ba otala biso oyo pe baza kozwa pe un plus de plus en tout cas bazali oyo pe bazo sepela bazali oyo pe basepeli te mais to pesa kaka temps to sepela biso nyonso tout parce que o nazo lobeza nango matumboli te eza nango ka ba conseil to pesa na kaka ba conseil nde na lobika tozo pesa na ka ba conseil eza nango ka ba conseil eza nango ko ya ko tuta mitema te ko swana te mais to linga to bongisa makambo mingi toza nango ezoza na malamu te surtout biso penza toza ba Congolais na ba Congolaises vraiment en tout cas to sungana nde nazolo baka tango nyonso nazo répéter tango nyonso mais avant na bandana nuko banda sujet na ngai en tout cas nazana mwa batu na ngai yo na tindela bango na mbote na musika en tout cas na bandina na oyo azana mobali na ngai mon mari vraiment merci beaucoup chérie vraiment je t'aime mondo nzamba pambola yo lelo lobi pe mikolo nyonso to kaka. En tout cas, na pesi susu mbote na ba princesse na ngani bale. La medi, mama pesi mbote.
Rebecca mama pesi mbote ata bolinga na loba bakombo na bino te mais na pesi bino mbote vraiment na pesi su mbote na ma copine Deborah mama na Désir en tout cas bambote komela okuna kwa na pesi su mbote na ndekolanga muninga langa moko avandi musika mais mbote komela ye Thérèse en tout cas na pesi mbote na libota na yo na famille na yo. En tout cas, Nzambe apambola bino. Bon, natiki sujet onena lobeleza ya lelo, eza sujet ninga ina lobela. Eza sujet ya le 8 mars. Sujet ya le 8 mars oyo, en tout cas ezali journée oyo ezali journée ya ba mama. Na lobaki ke naza pona otia polémique te, naza pe pona ko koloba mabe abatu te, pe batu baloba pe mabe na ngate mais tozo sungala nde. En tout cas, sujet ya le 8 mars oyo journée ya ba mama. Na leki mbango poka na meka kosola na ba ndeko na biso surtout baza na Congo na biso kuna na RDC bandeko na biso natalaki video moko boye nazomona chaque fois bandeko na biso baza na RDC kuna bazo condamner kaka basi ya poto bazo condamner basi ya poto siko sujet ngo na yoko tala sikoyo na chaîne yango titre ya sujet na bango bakomi nini basi ya poto basi ya kini baleki basi ya poto yoka titre oyo bango batie basi ya kini baleki basi ya poto eloko nga nazokamwa bandeko na ngai nde na bima tumboli te tozoswana te me tosolola yango basi yango ya kini baleka basi yango ya poto na nini yango mpo nga nayeba te po nazosenga ke to bolingo ezala tozala nde na bolingo mwasi moko aleki moninga na ye mwasi te mobali moko pe aleki moninga na ye mobali pe te eloko ezokabola biso kaka nde basi bakotika na kote na bango basi mibali bakotika na bango kote na bango mibali me nde tokosangana na bango ndenge Nzambe asali ke tozala na bango ekola bolingo libala oyo kosala lobi foyer mais Nzamba lobi te ke to kabola lelo koma basi ya mboka oyo baleki basi ya oyo basi lelo ekomi ya Congo RDC baleki basi ya poto bakoleka biso na nini eloko en tout cas basi baza na RDC bameka na kotika na caractère wana eza malamu te boko bana okritike basi baza na poto basi baza na poto baza respecté basi baza na poto balingi mabala te basi baza na poto bawela mbongo bana basi baza na poto boko critiquer basi ya poto boko critiquer vie ya basi ya poto tango nyonso tout mais loko nazoka mo mutu na sala ta voyage ya ta en Europe te aya ovanda ta mukolo moko te ata une année ata 2 ans ka yeko vanda 1 an 2 ans ke a comprendre bizalelu eza na poto non nanu bayate nanu pe basala pe voyage te baya mais soki babandi kosala be mission ba kritikaka basi ya poto mais basi ya poto ngona biso bino basi bwana RDC to kabona pona nini po biso toza ba congolais toza ba congolaise to ko kabona pona nini nde na lobi mwasi moko aleki mwasi azate mwasi nyonso azana ndenge Nzambe asaleli ye mobali nyonso azana ndenge Nzambe pe asaleli ye totika ko kabola totika pe ko kabwana botika pe ko critiquer biso basi ya poto pe en plus nazo tuna nanu mutu mususu avandi pe na libala te ayebi pe misukusuku libala te ayebi pe minyoko libala te mais mutu wana zoleka pona ko critiquer basi ba na poto nanu avanda na libala te ayebi minyoko te ayebi pe pasi ya libala te maza ko critiquer mutu avanda mwasi avanda na poto akobana ko critiquer ba o babali abana ko critiquer ba o baza divorcé ba obana ko critiquer ba o baza ba femme seule ba no critiquer na ba o na babali te franchement ezaka nini te bandeko to mekana ko changer ko kasi basi onka ya poto bino bo critiquer basi onka ya poto ka yango pe ba o sala ka bino basi yango ya kini pe bozala basi onka pe ka ya poto ba mabe yango pe ka ba o sala pe ke bino pe bandeko bwana kini pe bozala pona nini foto kabola kake basi ya poto basi ya kini nde baleki bango te biso pe basi ya poto to leki basi ya kini te basi pe ya kini baleki pe basi ya poto te bolandanga bien bandeko langa la sengi bino pardon s'il vous plaît pardon mingi vraiment bolimbisanga
nde na bina betsa mabaku na mitema na bino te bolimbisanga basi ya poto na répéter lisusu basi ya poto baleki basi ya kini te basi pe bazana kini na RDC baleki pe basi ya poto te ba otikala pe koleka biso te ti mukele kosila ba koleka biso te po biso pe to koleka bango te to sungana to tikana ba comportement wana nde na lobi ovandi na poto te oyebi makambo eleka na Europe te obala pe te osala pe ata mariage pe te me okosimba kaka kokritike ba mariage ya bato bokosimba kaka kokritike ba vie ya basi ya poto bokosimba kaka kokritike ka basi ya poto te vraiment bandeko tosungala pardon na fingi mutu te tosungala nzambe alingi bongo te tozala eloko moko po biso nyonso toza bacongolais toza bacongolaise tozala eloko moko biso nyonso tolingana mpe mutu na mutu avanda na vi na ye nde nzambe atieli ye so nzambe asengi ke yo vanda na RDC vandaka na RDC eza mpe mabe te so nzambe mpe asali ke bato oyo baza na poto bavanda na poto tovanda mpe kaka na poto eza mabe te mais comment to bando critiquer vie na biso boyebi yango bien te bando critiquer biso basi ya poto ba malamu te basi ya poto ba malamu te otala tina ba théâtre de chez nous basi ya poto otala ta couple moko awe baby nango ezaki na problème couple na ba kabwani mais dossier na bango tenge comme na RDC kuna tango ba kozwa mutu la mutabandi ko lobala ndenge ne ka ko critiquer mibala poto ko critiquer basi ya poto pona ni bo critiquer biso ndingwana toza bande ko na bino bo bano critiquer biso ndingwana pona nini po bo vivre na biso te boyebi ba réalité na biso na poto te boyebi nini ngungi nini eswaka biso te boyebi kinsekwa nini eswaka biso te boyebi malili ndenge ezwaka biso te boyoka kaka malili po sentir malili oyo fo koma awa oyoka malili yango ndenge ezalaka koyoki yango na musika RDC te mais histoire nyonso ya poto oyebi yango banda na ati na z muto na ya poto te mayebi yango na esprit kaka na koyoka ali bobandi ko critiquer basi ya poto bo pesa biso pe valeur toza basi ya poto to pe bo pesa biso valeur biso pe to pesa bino basi boza RDC valeur po biso na bino toza longo toza to uti na libumu moko makila na biso ba congolais biso nyos toza longo to linga na zo senga bolingo botika ba polémique wana botika ba polémique wana en plus moi si musu bazo tuna atikala ko bala te atikali pe ko bota nanu te mais abandi ko loba makambo eza na libala lokola sa vivre minyo kwa libala nani pa vivre ni minyo kwa libala ta yebi yango te na bandi ko loba ka mabe ya libala abandi ko loba ka basi ya poto pona nini bandeko pona nini totika boyeko eza kitoko te on dirait tozo lingate tozo tuka na kaka mais basi yango pe ya poto so totali bien tozo biso pe ka bien po bino pe basi yango boza na RDC bino pe bato boza makamalamu te po mibala bato bakoya kuna bokanti bondi kolinga mibala bato yoka siko le 8 mars yango toyoka le 8 mars journée oyo ezalaki journée ya bamama mais bino bato boza na RDC siko bino ba congolais oyo boza na RDC bino bato boza malamu lokola bino boleki basi ya poto mais bino kuna siko koma basi misu batamboli na mitakala na se ya maputa balata ba kilote te na se ya maputa basi misusu kuna na Congo kuna pona nini batamboli le jour wana le 8 mars batamboli mitakala bolimbisanga na terme bolimbisangai na ndinga mabete bolimbisanga vraiment na seki bino pardon po eloko ezo soit pena mwa mingi chaque fois ko touchaka basi a poto boy boyana no poto te boyebi réalité a poto te mais kaka ko critiquer biso boza pena expérience pe ba mabala pete bobali pete ngaso nazolo baboye na lekili boso pona zana expérience di bala na vivre qui fiançailles na ngana ki chéri na ngai 3 ans 2 ans et demi 3 ans mariage na ngana vivre 20 ans de mariage na zana expérience pona leka na loba ce qui n'a pas super mutu conseil peut-être mutu yoka nga po na zana misuku na zana o na zui na kata libala ya malamu ne ya mabe na o na sipote na o na koki ko sipote te mais yo mutu na babali yo te yo mutu na no koti pe na kati ya linda kwa libala te na nous po boti pete mais ko simba o critiquer moi sa poto ko simba bo critiquer ba sa poto bon basa ngo ya poto biso bato tinda ki mibala ngo bazala ki sasa so ba lingi bango tango ba ya awa après ça ba bebisi makambo te to linga na nous comprendre to sana ba bilo mo andingwana to comme le compte ba binemi basi ya poto na basi ya Europe na basi ya Congo toza ba enemi te
toze eloko moko nazo répéter to wuti na libumu moko pe biso sola makila moko ba congolais na ba congolais to lingana pareil aussi na ba papa na biso boko benga ba papa na biso ya poto baza ba cowboy fatigué botika bango na ba cowboy fatigué na bango to lingila bango ndingo na ba cowboy fatigué na bango mobali na mobali aza na mwasi na ye o ba pesiye mwasi na mwasi pa aza na mobali na ye oyo ba pesiye pa mwa nzambe botika biso na mibali na biso nde nzambe apesi biso na mibali na biso so baza ba cowboy fatigué to kolinga bango na ki cowboy fatigué bino pe bolinga pe ya bino kuna nde nzambe apesi li bino mais to ko finga ya bino te bino bozo finga biso mingi basi apoto mibali apoto basi apoto mibali apoto elo ni to sali to lingana bandeko na ngai nazo senga bino bolinga to lingana bao ba na Congo na biso batozali to ze loko moko to lingana to tika na biloko tozo sala nano vivre réalité revanda na poto te mais ozo te ka déjà plan nyonso a poto ndire so vivant na poto oyeba o ezali boye o ezali boye o ezali boye elekana ka boye nano bali te mais obandi koloba mabe nyonso ya libala kaka critique na basi ya poto mibala poto na sengi bino pardon bandeko na boza na Congo to lingana pardon pe bandeko na o boza na Europe awa soki pe biso batu to finga bango po bandeko lobaka na biso. En tout cas, to tika bizali luana, to bongsa toze loko moko. Nzamba kaboli bisote. Nzambe atande nga sali mokili awa lobike ataba o baza soki ba belge ba o baza soki ba allemand ba o baza soki ba suisse o baza soki ba français ba o baza soki ba marocain. Nzamba lobike ke to yinana te. Asali ka foto linga po nzamba zani ka mbongo na kata mukilo ya se asengi ka bolingeza na biso nyonso tu meto ye baka ba caractère ndenge nini ya kozala na ekolo na ndenge nango to tika nanu boye ko suko bino basi ya RDC comment boko tambola mutakala le 8 mars na sa maputa na bino bolimbisa nga na terme comment boko ko lata na sa maputa na bino bolati ba caleçon te pona nini suko bino batu boza malamu na comportement bobo ko tambola ndengwana te boko tambola ndengwana te bo mona ke biso za malamu po biso jamais to tukala otambola ndengwana en Europe to tukala otambola ndengwana te biso po biso to lata akutu o ba na kilote o lati na kola na se o lati tam sous leggings na se tam sous so zui tam sous gagne kuto bakisi lisusu o lati maillot de corps o mi bambi pile o mi bambi manteau to mi batela to biso otambola ndengwana te ataku te tetango shofaka si to tambola mitaka na se na biso bolim sanga na terre te to tambola mitaka la te po bino bolobi biso za suko basa poto baza mabe baza ba impoli ba malamu te babanga mibali te basa poto boy suko bino batu boza basa malamu RDC comment boyo tambola bino basi bo tambola na mitaka na se botu ko sala boy eza kitoko te. Si j'aime souper ça peut être bon les karanangwa boya koloba ngo chaque fois ba critique mususu vivre libala mututo vivre réalité likamba mututo mais oleki kaka pona koloba pona ko critiquer en plus il faut loba likamde balobi ata mutu alinga sala voyage atuna mutu akena na mboka wana mutu alinga sala voyage net na pesa exemple na ina kendo to bazai tamsu na luki mutu mwa kenda bazai na tuni ndeni bazai yo mto kenda kuna na ke sa to mwa commerce kuna mto akena baza yemo atamsu apesu tuka ezalaka boyanga ta na kena bona saka ozulo kwa neti bo baloba alikanise pa ya mutu wana po ya kenda déjà avant yo eza pene wana conseil ya libala nano vivre na libala to ko ya ko lekate o ya ko lobaka basi apoto ba malamu te basi apoto babanga mibali te basi apoto bakoma likola mibali basi apoto boye basi apoto ba divorce basi apoto boye basi apoto baboma mboka bana basi apoto baza respecté basi apoto babengala mibali na kata bandako ka basi apoto te nano vivre pe na libala tene na lobi mo yozo pesa ba conseil te nde na lobi faut vivre na libala po yo pesa conseil aussi faut vivre po yeba malamu na mabe po yo pesa conseil nde na bi muto azokende bazai atuni tango kene bazai en tout cas za randeni pona ina ke sala moi business na ngakuna muto wana olakso atana kene bazai to bandundu en tout cas na sala abona somba manioko na ngabo na somba mambala na ngabo na somba bikedi na ngana yeko teka koto na somba mafuta na ngana yeko teka koto
mbila na nga na ye koteka ozomona mutu alakisi yo mpo ayebi ke esi akenda kuna yo nano ke obali te ozopesa deja batu conseil ya libala basi ya poto kokritike kaka kokritike basi ya poto nga naleki naloba parce que naza na expérience libala nayebi pasi nayebi bisengo nayebi na mawa nyonso na oyo ezoswa nga te nyonso nayebi yango mpe mutu mpe akoya osenga nga conseil mpo nayebi ke navandi na umeli na eloko wana nakopesa ye mpe conseil oyo ya malamu nakoki koportele me yo mutu nanu ovandi na libala te oboti mpe te ata mpe bateyaka yo ata kutoza na bafamille bateyaka yo yango nani mpe ovandi na yango te oyoki te na baloba ke eloko mpe na oleno toyebi na mpe yango tomoni yango na misu boye eleko eloko ata moso oliongo mpe na mona ozala nango gute po yo ozoloba ke bapesa ko conseil nga nazoloba nazose adresse na mutu oyo aleki na chaîne wana apesi basija basi ya poto oyo ke baza barespecte basi ya poto baza boye basi ya poto critique na basi ya poto te avopesa conseil folinga yo mpe oleka mpe na nzela wana loko oleki te c'est pas la peine koya opesa conseil te kopesa conseil te botika mpe basi ya poto wana mpe tranquille toza na bandeko na bino likambo oni to bando beba na ntango nyonso tu toza bandeko na oloba bino toza na bolingo nzambe asengi biso bolingo nzambe azosenga biso séparation te mpona nini RDC na biso Congo ezoko avancer te parce que séparation eleki mingi séparation wana yango tezosala ke tozwa lipamboli te talebela bato bamisu baprofetizaki ya kosakana te bamisusu balobaki bamoni boye nzambe alobeli bango boye RDC boye Congo boye mais ti lelo oyo sikoyo baprofession eke wapi baprofession bato nzambe ezali misusu mpe ezalaki ya solo misusu mpe ezalaki bato mpe balobali na bango ntango mosusu mpe lokuta mais mpo na nini tozozwa lipamboli wana te mpo na nini mabe ezoleka biso mingi topota na biso na biso oyo bakoyiba bayiba oyo bakonyokola bato banyokola oyo bakoboma baboma tozopota na kaka biso na biso yango lipamboli na biso na maboko ya nzambe eza owumela mpo na nini nzambe alobaki lipamboli ya RDC Congo fo tozala na bolingo toyokana totika mabe mpo tozwa lipamboli wana me lelo lipamboli yango tozozwa yango te mpo na nini parceke tozoyokana te songisongi elati biso mabe elati biso kufa koboma bamisu babwakela bato bamaladi musani basalaka asombaka maladi abwakela bato commerce mobimba moni osala yango wana asombaka ndeka maladi abwakela bato asombaka ndeka maladi abwakela bato te lipamboli po ani ezowumela na maboko ya nzambe parce que tozobongisa te tobongisa bandeko na ngai nasengi basi pardon nasengi mibali pardon tobongisa tolingana oza mpe kaka oblige te ntango batuni yo question faut critiquer basi à poto po ovandi pe na poto to yebi pe réalité à poto te biso na bino toza bandeko eloko yango tobondo weleza nini en tout cas na likambo na linga na lobaka yango wana franchement bandeko na nga bolimbisa nga so tolobaka mwa makasi kolobaka ngai ya makasi eza te ke naza ya kosika te so tolobaka mwa makasi tolobaka makasi parce que omoni baso na kati ya kamera air mo ekotaka ta mosu omona so olobi malembe ekoti na se makasi emoni ezobima te yango ta mosu tomatisaka mwa mongongo nde wana mpo bato bazalaka meme na moya koyoka biso me eza teke yo kanda o na gangi o na siliki te ngai lelo nazosengaka bolingo tozala nango vraiment merci mingi vraiment baoyo bakolanda ngai merci mingi baoyo bakoleka na chaîne oyo vraiment nde na oloba bosabone tozalaka na makambo malamu bosabone vraiment makambo malamu kaka masola malamu baconseil kaka ya malamu ya koswana te mpo ngai nazoya mpona kokabola te nazoya nde mpo tolingana tobongisa nde en tout cas nzambe apambola bino bao bakozwa temps ya kotala ngai nzambe apambola bino bao mpe bakozwa temps te nzambe apesa bino temps nde naoloba nyonso ezobima na monoko na ngai ezala eloko moko kende koporte quand même ya malamu basi ya Congo basi ya poto biso nyonso tozala elongo mibali ya Congo mibali ya poto biso nyonso toza bakongolais totika babiloko tozosala tango yebi vi ya mutu toyebi réalité te c'est pas la peine koya kolobaka mabe kokritikaka totika vraiment nasuki na ngai nasengi bino merci nazongisaka asusu matondi epai ya nzambe oyo apesa ye biso ta ya kobanda mpe ya kosukisa
nakangi misu na ngai. Merci nzambe na nguya. Merci na bolingo na yo papa nde na lobeka ke o contrôler o nyonso makati na monoko na ngai. Nzambe na nga so na lobi ya mabe olimbisi me nayebi ke monoko na ngai lepi mabe te. Na clairci ka makambo o ezoleka na kati na biso ba congolais. Na koti pe polémique te nzambe. Mais na clairci eza na batu msusu ta msusu fo clairci likampo ayeba. Batu msusu ba sa mabe pe mais bazoyeba te bazo sa mabe. Po tellement mabe lati bango mingi bazo miyeba te. Yango biso tozali nzambe ba sainte mais tozali ka pona reporter du sungi. Merci papa nde na ba contrôler nyonso ba makata monoko na ngai. Merci penza matonde zonge pai na yo. Libela na libela komisama na yo. Amen. En tout cas, na sukisi na pesi bino bambote esengo mingi pende na lobike to kabola to partageaka to talanaka to sololaka eyali to solola eyali ya kobongisa to bongisi po toza bana na nzambe to lingana poso to lingani epai nzambe akosala ke mapamboli epesa mela biso ekokisa mela biso tala baposa na biso tozosenga pa nzambe ndenge ezowumelaka ezowumela po ani po tobongisa te. En tout cas tobongisa bana nzambe. En tout cas na tiki bino ciao mbala sima kaka. Ozali nzambo ya kina lolenge batu nyonso bayela kate. Ozali nzambo ya kesa na kina batu. Undima kiope kola tansoto. Weto koma moto.